Mbote bonjour na bile bato bozuli bakuya kolanda biso na mokolo molelo na ezui ezali bongo branche moko ototia na chaîne ya Libération Océan du Congo epai oyo tozalaka bongo bakongo mani epai oyo topanzaka tosasaka tobelaka moto papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloki ya yekolo Congo epai oyo toanalizaka ensemble epai oyo tomobilizaka toconscientisaka tosensibilisaka tosalaka bongo éveil patriotique epai oyo tolongolaka peuple congolais na bolema epai oyo totiaka litono na nzete po ete tobenga yango malamu epai oyo tosalaka mosala ya Jean-Baptiste epai oyo tozalaka bongo basinzeleki bobetaka mbela koloba ete ntango ezali mabe totelema tobundela ekolo ya biso République démocratique du Congo oyo ezali bongo komokende na maboko ya bapaya mpe esi ekei ezwi ezali esika oyo totelema ferme fidèle lokola bakuki mpona kozelaka lisekwa ya République démocratique du Congo mpe epai oyo tomokundolaka maloba ya ntoko na biso l'élaboraire oloba na biso déchet fouillé ne laisser ni place que la mer repasse ezwi la monte religieuse ezwi ekomela bongo équipe pour la te na États-Unis d'Amérique mana na ngala kunya de la ngala États-Unis d'Amérique ekomela bongo yanga mokonzi na Angleterre et pourquoi pas les grands professeurs Achille Mave na molonga inae Mireille Mave ezwi emona bongo la diaconesse maman Henrika Montana na plus Trondé na mboka ya mama missionnaire pe Anita Babel il faut que moto pe bakoko lumumba ezwi komela bongo Big Daniel Ngenda na molonga ina mosina bana na Londres ezwi komela bongo Charlie Chobo mama Jovi pe papa mapasa ezwi komela bongo Kilame Jelete lotake tumba kale konto bokile lokondo fam pe kato na Allemagne précisément na Akene komela pe bongo la Chabienne mama sociale pourquoi pas pasteur Papi l'église Mont Carmel toujours na Akene ezwi komela bongo mon mère de Bruno na Autriche yanga mon mère de Bruno na Autriche et pourquoi pas Lick Makanaki prisonnier de Jésus na Autriche pe bandeko to bunde to ba République démocratique du Congo moto mojali ba mama ya moto mozima mite bo s'abonner massivement na chaîne de la Libération bo partager mes missions bo liker bo tchaba commentaire Congo ezala passe même biso na Est République démocratique du Congo précisément na Ista bosala nini ezali koleka kuna na Est République démocratique du Congo. Bandeko wana ezali précisément na IEC ya Bukavu bandeko la ngai epai oyo bomoni bandeko la biso bazolela baza komituna banani oyo nzambe otiki biso makambo ezali kosala mabongo na République démocratique du Congo bazali bongo komokota ndeko betidia pe balobi to repousser to bundela ba oyo bazoya kobundisa biso tozali komotuna makambo ezoleka na République démocratique du Congo est-ce que vraiment mokonzi ya mboka azali est-ce que gouvernement ezali est-ce que ba député bazali tozali
komomona kaka ebele ya misolo oyo ezali kobima na kati ya République démocratique du Congo mais kino etumba oyo ebanda na état de siège 5 ans esileli biso kaka na état de siège tokoti lisusu na maponami oyo ya moyibi maponami oyo ya kanza toza kaka na état de siège mpe bato bazali kaka kokufa bomoni bongo na Bukavu bandeko na ngai betidia bazali kolela Mungu wangu bazali kolela oyo makambo nini banani oyo bazosala biso boye banani likambo nini bokosilisa bakongole losilo bayiko momani to telema bandeko na ngai to telema jusqu'à le nombre 1 océan de la presse congolaise mama na ngai mama Célestine Flansa papa Michael tozongela komosangisaka misolo mpona kobundela ekolo wa biso tolemba te likambo nyonso ezalaka na etape moko papa Alfred mama Clarisse na Canada na mboka ya Jolie Kiyedi totelema bamama Vava tozala liboke mama Mireille na lekino na Londres tosangana bamama bapapa tosunga ekolo wa biso babundaka etumba te maboko pamba bakendaka mpe na bokila te na makelele bato bazobundisa biso bali na misolo ezali bongo bakongomani gouvernement oyo sanguinaire gouvernement ya miyibi ya badetournaire gouvernement ya bato oyo ya plagiat gouvernement oyo ya baretro commission ekobikisa barépublique démocratique du Congo te bandeko na ngai naza kosensibilize kokonscientize nazali kobela bakongomani bolongola mitema ya mabe bosunga ekolo wa bino bosunga ekolo wa bino mona mboka Martin Fayulu Madidi ye moko okokate akobunda pe etumba na bayi politique bomoni bandoki o bazalaki wana ba Moïse Katumbi ba batata mponyo bomoni bango babimi poisa tango tolobaka boboyaka pe sika ye moko akosala mosala ngo ndenge nini soki biso tomopesa ye maboko te mbanzela ya molimo yali kotelema me lisungi ezali ya misolo sa misolo tokobunda ndenge nini tokosala opération Jeanne d'Arc lolenge nini tokobunda komba yango ya lolenge nini bakonyata biso lokola bakayasa soki bango moko bandamo mosusu bamimoni mabe bayiko momane basi batelemi to soutenir ba congolais to mi se soutenir tala baninga na Kenya précisément la capitale bango na Nairobi ndenge na bakesenge to kwesa awa na Kinshasa misiko ba institution evandi to kosimba ba province to kokota to kokanga mais soki na Kinshasa kweye lubele koteli bango na yebisi bino bakopema te botala ba Kenya lolenge nini batelemi na Nairobi pona kobenga na mokonza mboka na bango kabu ya kumba biso conscientiser kaka pona kolinga yete biso banso to telema tozali na banguna bayike gouvernement o ezali gouvernement lié population congolaise te gouvernement o ezali ya mbongo botala lokolo ba chinois bazali komo beta biso kasi na carrière na biso moko bakolia biso na biso et puis ba chinois lokola bakolinga kopesa bato ba visa te po bato bakele kosala mbongo epa na bango mais bakosi nini balobi ete bakongomani balila kokota na mikanda mabe na kati ya Chine est-ce que un chinois na mboka na ye akoki kosala makamba losala na Congo donc biso tozala ba défenseur te tozala ba lobeli te tozala ba kambi te tozali bobena bato ya mitema mabe tozali bobena baloki ba o bako bomeke batu ba o bako meleke makila ya batu boni batu moko bayaka kosakala na biso boye boni batu badondo ka bobena bikolo bya biso tala lobi mobeko bebimeke pala bango bali komokosa po ete bakozwa misolo ya bakongomani bapesi bango misolo balei me babimisi ba visa moke bayiko ngomani batelemi basali marche bango bakosi balobi bakoyaka na mingoloto ya mabe ba visa ya mabe mikanda ya mabe wapi balinde bamiyibi alors tokosala opération beta chinois na ba magasin ya ba chinois kalate tozali komokebisa bino po biso na mboka na biso ezali mboka ya bana na bana bakambi bali te esengeli tosala violence pour benga na bamiyibi oyo batelemi liboso mpona koescroke biso bamisolo na biso baliaka yango basoka bamabulu na biso ya batalo bapesaka yango
mabanga bisika ya bato bazali tina pe population azali komo kufa bazali komo kota ko beta ko sasa bango bali komo lobelo côté to komi na biso la suka to la d'abord mona mboka ale bolojwa to yibaki moi yango na émission ya bande ko la biso moko po ete alobaki penza malobaki toko o ezali ya lokuta ya mona mboka Vital Kamerhe na komo kosaka ete misolo mekozala $5,000 o bakofuta mutu mais soki bakofuta ba député $5,000 et bongo et tout luku ya biloko o bapesaka bango yo fele bakoma na ba $40,000 bande kolanga congolais tout fungola miso vidéo kabuyalo a l'intention de mentir. Oh. Kamerhe a l'intention de mentir. Il peut avoir raison, mais il a effectivement l'intention de mentir. Allons-y. Il faudrait d'abord qu'il y ait l'intentionnalité naïe. Allons-y. Quand il a lancé ces débats, ils allaient justement pour répondre à la population que les députés, Bazorambongo, Bazorate, il y a encore 5,000. Et donc, au moment où ils allaient que ce n'est pas lui qui fixe les salaires des députés. Ça se travaille en commission et puis vous allez adopter pendant qu'on va adopter la loi des finances. La loi des finances a déjà été adoptée l'année passée et Kotaki en vigueur depuis le mois de janvier avant 0 heure tant le mois de janvier bandi le premier en fait. Pour que l'on change les lignes de crédit, il faudrait qu'il y ait effectivement une loi rectificative, le collectif budgétaire. Ça n'a pas été fait. Donc, ce qui va changer, c'est malgré Malouba Kamerhe, donc ils ont le coûté. Non, mais il peut vouloir dire la vérité, mais il n'est pas sincère. Mais Boyo Kasiko et Sikao Nazako Memabino to comprendre la rémunération des années. $5,000 salaire, mais il y a plusieurs primes. Ben visible. Non, même pas visible. Ben visible, ça, on va arrêter. Mais on va mona. Bah oui, si nous $5,000, il y a prime. 3,500 ya boy, 2,800 ya boy, 3,000 ya boy. Ce qu'on sali package wana, c'est ce qu'on appelle rémunération. Il y a un des hommes on a 21,000 et consort. En sus de cela, bah ba prime ponctuel, c'est-à-dire que jetons de présence, participation à une réunion, une activité, mission de service, tout ça, voyage à santé, congé, tout ça. Paquet Jouana, aujourd'hui, un député va nous coûter $40,000. Oh! Alors, 33 000 comme na 40 000. 33 000 est la rémunération. Donc, si on comprend bien, député sur une réunion, il ne faut pas foutre. Et ça m'a partout. Bon, conseil des ministres, oh! Dans le conseil des ministres, le ministre a dit qu'il faut pas payer bon. Papa, mon est aux abris. Ce qui fait, c'est qu'il a Bimina parlé de la nation. À qui qu'on visiter. Babenga oni ande ki muta saka babenga oni ekufa ko déjà comme wenze place des évoluer monika ko bana paye la nation place de et la mission de service na ye na batu nyonso baza il faut baza prime boye bango les institutions nous bouffent autant d'argent. Alors Kamerhe alingi a soukola image à institution na opinion mais il a procédé de la plus mauvaise manière parce que le mot est livré de Golangai. Ce que moni tout homme sérieux, peut-être inconscient peut-être, mais tout homme sérieux, si on réduit votre rémunération, premier réflexe, on réagit. Vous savez pourquoi? Parce qu'on change de standing de vie. Exactement. Comment quelqu'un qui touchait 21 000 peut-il accepter de toucher 5 000 sans réagir? Et puis au-delà de tout, il y a un principe sacro-saint, que ce soit chez nous, que ce soit ailleurs. Le salaire, babakisaka. Oh, les principes que salaire vous ne pouvez pas négocier pour baisser les salaires. Prime oui. Mais salaire salaire ah d'accord. Et qu'il n'aura toujours l'icolo. Donc Alain Bouloudjo, nebio machaba monte. Soki Kamerhe le bon donc il a rezo ba peuple. Peuple c'est moi ande rezo ba na éviter ce besoin ngo wapi mais ce que les alliés à kokosa peuple ya ko dribbler mais Kamerhe c'est un jongleur. Oh Kamerhe c'est un jongleur. C'est un jongleur. Il sera qui jouait à cause à Emekama Malé. Kamerhe est réputé, il n'est pas réputé comme un saint homme. Ah. Alors Alain Bouloudjo, toi avancer parce que toi qui m'appelle Nancy Mangonga. Et le wana débat au Islam qui lobby à Makassi. Il y a un point de vue non parce que nous avons entendu na actualité wana. Octroi ya ba passeport diplomatique. Lobby to moni débat houleux na ba réseaux sociaux. To moni correspondance Maroya Vital Kamerhe adressé
na Minafet na ministère ya affaires étrangères pour que ba octroyer Daïda Mpiana na Diams Kino et na tanga parce que jusqu'à présent ba démentir correspondance en ba mo route baza ko certifier on pas baza ko authentifier. Lecture na yo selon l'information à la Bolodjoa. Débat n'est salami jusqu'à présent misusu baza pour misusu baza contre. Position et Alain Bolodjo Zanine. Bon, ba supporter na ok no de là oyo ba mi pe na kozonga. Allons-y. Daïda Mpiana. Musu nani? Diams Kinoani. Diams Kinoani. Ba commis caméra commis lettre, je parle de ça en tant que parent, hein, vous comprenez. A commis lettre pour assigner la passeport diplomate. Comme ces enfants, combien bien que bazaba na ngai, siko pour mezate. Siko pour nani no yoki otangi kombo ya mwana mo eza na kombo ya caméra na kate. Oh, na kangi parenthèse. Yami bale. Moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment dans la sphère ya caméra des enfants qui ont droit à des passeports mingi arabes bano bazala kombo na été. Oh, c'est pas clair. Apparemment ces enfants ne valent rien. Na awande to sukisi na biso na video ya papa le Bolodjoa o to pese lisusu mbote na banza to rokutela na mikolo misaliko yapo ete to beta lisusu na masolo oyo matali mboka phénomène kuluna eko tonda bobele ko tonda misala mizalite mifuta melo mizalite pasi likolo ya pasi kasi tolobi ezali bongo mawa kasi poto sukisa sango ya mawa litoki komo komela biso epai ya papa la biso bofasa jema oyo bilono so boyebi amozo misaki molimo na ye epai ya kolonzambe azali bongo papa ya Bijou Mufasa oyo azali moko ya moninga na biso tozalaka na elongo de tolobi yako na famille Mufasa précisément pe na mama Bijou Mufasa o azali pe na moninga na ngai nzambe apambola courage po eteliwa ezalaka penza na esengola yango te obungisa papa ezali bongo pasi mama se akenda papa yeyo ayene susu kokufa vraiment ezali pasi mingi biso bato tozali na pasi wala tokufela tata pe mama pe tokufela bandeko toyebi pe alolenge ni sala katika nzamba bondesa mitema na bino pe azala bino. Merci encore une fois la bino nyonso o bosoma fidélité ya kolanda chaîne ya Libération bo soutenir biso boyo kakambela la biso poete pour motambola maboko pamba kubundela baloki oyo ezali penza pasi makasi matondo bakomela bino ba programme ngolano bondia botarde bonoite na air nyonso émission eko komela bino mamour d'angola la mokite na Florence ya matondo bido et pourquoi pas merci na Kabuya l'homme puissant zalaki bon na sima ya caméra on ne change pas l'équipe qui gagne Kabuya Mosakoli et Papa Joy directeur recherche stratégique pourquoi pas personnel sango bokonzi pareil à monsieur babiso bipai biso bilo bozali bo partager des missions bo liker bo tchamba commentaire ba suggestion pe ba j'aime assalamu alaikum na mama Jawa ba musulman na biso bozali bo na South Africa la mboka ya gilo mpingana na nalo mpingagi merveille kitoko pe ba mapasa la biso Valérie Peteloti kanzambe ya lola apambola bino ndanso busika biso ezome bino tout ça la cotisation à taille à $10 à chacun pour être tout le monde le colo abiso petolonga et les cambo yango matondo na bino nyonso. On ne libère pas un peuple se libère. Ce qui peut kanga ekozala bon malamu mona mboka Martin Fayulu Madidi akoloba les 30 pona makamatali ekolo Congo pe ako dénoncer makambo nyonso ya mabe oyo ezali kosalama na gouvernement oyo la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Ingeta.